nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki yeye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Bon début de semaine, merci pour oser belle la télévision, on a pour la colonne info ngala journal il y a peuple na peuple maître Mouchi Yambangu Jeannette candidat numéro 74 à solo la qui na base naye ya Kisenso reportage. Tuzali awa na commune ya Kisenso précisément na quartier Mbuku na avenue loi du numéro 53 TV eza radio T ba image yango ezali kotalisa quartier Mbuku bazali d'accord na numéro 74 ya Moamba maître Mouchi Yambangu Jeannette déjà ba bloqué kutu numéro yango boyoka ndenge na présence na ye moko la candidate ya Moamba numéro 74 balobaki Ezouaki maloba maître Mouchi Yambangu Jeannette a utilisé qui balangage ya sorte nyonso pour na ko transmettre un message ya projet de société naye libumu ya nzala ezalaka na matoite wana message phare ya candidate numéro 74 pour na Moamba maître Mouchi Yambangu Jeannette bana na bino lelo bakomi ko benga bango bakuluna pe bachel kasi ngai nazali maman Nathalie makambo o nyonso pe na lobi ezanzala nde ezali kokitisa bana na bino ya basi to pe ya mibali na balabala na ko proposer projet à loi sur agriculture pe banzela ya ba dessert agricole na République démocratique du Congo mobimba mingi penza pona circonscription ya Moamba na maloba oyo nde maître Mouchi Yambangu Jeannette numéro 74 asengaki na bana nyonso ya Moamba ba voter kaka numéro 74 pour la députation nationale ya Moamba. Candidat numéro 523 Nafuna P47 Nabandal, maître John Mbaya à Sangisaki week-end et l'équipe basse Nenyo sur Funa. Reportage. Culturel moto na moto abongisa na bandalungwa indaki na ndenge ya kosakana te maître John Mbaya Ntita candidat numéro 523 pona Funa P47 pona provincial na commune ya Bandalungwa asangisaki babasi na ya Funa pona kopesa bango message to mot d'ordre ya le 20 décembre 2023 ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki ba saper ba defilaki pe na sima maître John Mbaya Ntita azwaki maloba pona ko remercier Nzambe na ndenge abateli babasi na ye nyonso kosangana na esika oyo pe asengaki na population babetela ba pasteur nyonso bazalaki présent na molulu oyo maboko bongo na sima ayaki kolobela makambo ya politique bipai wapi message ezalaki simple kuna asengi na population ba voter Fachi Beton candidat numéro 20 na présidentielle pe moko na Funa numéro 523 pe na provincial na commune ya Bandalungwa numéro 47 Bozala numéro moko na Funa ezali 523 bongo pona bandal c'est Paris mwana na bino oya botami na matula numéro 2 bis azali boso na bino numéro 47 yango wana tata Nzambe ayokeli biso mawa atindeli biso mukwantombolo Fachibe Boss
bosimba que maître Mbaya Ntita asengi na babasi na ye nyonso ba voter massivement le 20 décembre ozala na carte tote seni asengi moto nyonso akende ko voter place asanrolaki. Eric Massamba, candidat numéro 1086 dans la députation nationale, il y a Tchangou Asengi, il y a Tchangou va voter. Reportage. Zozonga nguza toto wa usuka sezi suka nguza kalunze iko Ija pasi ya lumwe nene kalunze iko Kanani wa lukudidi Zozonga nguza toto wa usuka sezi suka nguza kalunze iko Ija pasi ya lumwe nene kalunze Kanani walukudidi Zozonga nguza toto wa usuka sezi suka Nguza kalunze iko Ibambuta yebaleke Nguza kalunze iko Imatoko yezindumba Nguza kalunze iko Ija pasi ya lumwe nene kalunze iko Kanani walukudidi Zozonga nguza toto wa usuka sezi suka Nguza kalunze iko Ija pasi ya lumwe nene kalunze iko Kanani walukudidi Zozonga nguza toto wa usuka sezi suka Nguza kalunze iko Tata eba mama Nguza kalunze iko Tata eba mama Nguza kalunze iko Ija pasi ya lumwe nene kalunze Ija pasi ya lumwe nene kalunze iko Kanani walukudidi Zozonga nguza toto wa usuka sezi suka Nguza kalunze iko Ibambuta yebaleke Nguza kalunze iko Candidat numéro 540 Atindaki équipe nae bakende ko désinfecter Pakadjouma. Reportage. Isaac était en train de bénir Jacob. Il avait dit que la rose ciel soit sur toi. Que tout celui qui va te maudire soit maudit. Bana ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, baziba vacances na bango vendredi 15 décembre 2023 et paiwapi bazalaki wana na culte ya kafu kafu pona ko remercier Nzambe na ndenge abateli bango trimestre mobimba pe bakomi na suka eloko moko ya mabe esalemaki te bosimbake na culte oyo ezalaki organisé invité spécial ezalaki honorable Nerombungu Mfumabanga Moyo oyo azali bongo initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba yepe azalaki wana ezalaki occasion pona numéro 540 na députation nationale pona Moamba pe numéro 117 na députation provinciale na commune ya Kisenso kozwa maloba pe koyebisa na ba élève oyo esengeli babongama pamba te avenir na nyonso ba préparaka yango nde lelo esengeli bazwa ba étude na bango au sérieux bamipesa na makambo etali ba étude po bakoma batomine na société. Candidat numéro 540 P117 honorable Nerombungu ayebisaki bango ke élection eza le 20 décembre ye lokola azali candidat na bisika mibale esengeli ba élève pe ba parents na bango bayeba na kopesa ye confiance pour azala élu député. Bosimba ke na même occasion révérend pasteur Désiré Ngina Menori ye azwaki maloba pona kote ya pe kotalisa na bana oyo esengeli toujours kotia Nzambe na première position. Prière ya kafu kafu esalemaki epai wapi ba élève basambelaki pona initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu na milulu oyo azali kobongisa
pona makambo etali campagne électorale ndenge bandaki pe ndenge ezali kosuka basengi na nzambe apambola ye azala élu le 20 décembre 2023 po akoba kosala toujours makambo ya malamu ndenge amesana kosala pe éducation ya bana ezalaka toujours cheval de bataille na ye. Na micro ya Info Lingala, Pasteur Désiré Ngina alobaki boy. Pour remercier Nzambe pote ya bateli biso trimestre mobimba. Lelo bana bazali kokende na bopemi ya kozwambula na sika. Nzambe lokola azali na mabongisi malamu asali kilte ya lelo double volet. Biso toza ko remercier d'avance Nero Mbungu. Azali déjà élu. Nyonso elekaki vraiment kitoko. Candidat numéro 540 pour la députation nationale na Moamba, puis numéro 17 pour la provinciale na Kisenso, atikaka makambo na ye nyonso maboko ya Nzambe. Ba élève nyonso pe ba personnel ya complexe scolaire mama pemba ba sengi na Nzambe abatela école na bango pe abatela honorable Nero Mbungu. Maître Magloire Kassongo, candidat numéro 589 pour la FUNA, à Sololaki na base na reportage. Candidat numéro 589 pour la circonscription électorale Yafuna, Maître Magloire Kassongo Wankenda, azali toujours pene ya base na ye, botala awa ndenge ayambaki ba motar apesi bango ba casque, ba tondisa mine sengo, nyonso wana ezali kaka pona ko permettre bango basala mosana bango na ndenge ya kitoko, bango nyonso bazanga kite kotalisa esengo na bango, pe balobi le 20 décembre bango nyonso numéro 589 Maître Magloire Kassongo Wankenda yende akopona malokola molobeli na bango asuka kiwana te akendaki lisusu kokabela bamama ba bassin toujours na commune ya Kasavubu pona ko permettre ba oyo bazali kosala mimbongo ya mapapi bongo na bongo ba travailler na ndenge ya kitoko ye moko Maître Magloire Kassongo Wankenda alobaki boy osunga biso pe tozala réellement ba vrai ba niveau ya parlement. Nyonso wana etalisi ke le 20 décembre district mobimba ya Funa numéro 589 Maître Magloire Kassongo oyo azali secrétaire général adjoint ya AVC yende choix utile pour na Funa. Candidat numéro 102 na députation nationale kuna na Moamba pe 30 na limité mwana mboka Arsène Kingo asalaki mokola lundi 18 décembre inauguration ya parcelle pour na Banangaba. Reportage. Candidat na députation nationale pour na Moamba numéro 102 na provincial na limité numéro 30 Arsène Kingo bakiselaka ye papa solution aza toujours présent pour na ko consoler ba base na ye ya Moamba oyo akitaki na quartier Mateba na commune ya Lemba pe na quartier Mukulwa na commune ya Ngaba pour na ko procéder na inauguration ya ba pont kitoko oyo asaleli bango epai wapi bazali ko benga yango ba pont numéro 102 kaka ndenge ezalaka liboso ya population numéro 102 ya Moamba Arsène Kingo papa solution akataki ba ruban symbolique na chaque pont asopaki nchamba kaka ndenge bozali komona na bilili bana ya Ngaba pe Lemba bagangi ye moko pe na ngambo na ye papa Arsène Kingo apakisi boye oyo topesi yango kombo posa ede boye te lelo aye mpona kofungolela bino mpona bino nalingi naloba boye soki botali na babanderole na ngai to oyo eza likolo na pancarte eza likolo nakomi boye agissons ensemble pour un Congo fort. Soki tozali bomoko Congo kozala makar. En tout cas geste oyo esepelisi bana ya Lemba na Ngaba po ezongisi relation kitoko entre bango lokola moto moko bagangi na esengo pe balobi bango mokolo ya mercredi le 20 décembre baza na candidat mosusu te candidat ya bango moko kaka na Moamba ezali bongo numéro 102 pe na provincial bana ya Funa bo vote bongo na limité numéro 30 ezakaka papa solution Arsène Kingo le choix idéal pour Nabino. Tout poursuivre pour nous que candidat numéro 61 pour la députation provinciale ya Bandalungwa Pundu et Longa Jean-Pierre asengi na population ba PCE confiance. Reportage. Mbwa azana makolo minei
alandaka se nzela moko. Peuple congolais bandeko ya bandaloise na bandalois pe bakinois en général bofungola miso pona o etali ba tata na ba mama ya likelemba. Toza na likelemba te o batu batia ba mitu mibale misato. Yo mutu moko otie na municipal, otie na provincial, otie na national, ba misuku tu batie tina présidentiel. Olingo ozala chef de l'état mais dans l'entretien olingo ozala pe député, ozala na ba niveau nyonso. Est-ce que nani yango akoki komi kabola na biteni mibale misato po ye moko se retrouver assiégeaka na assemblée nationale, assiégeaka na assemblée provinciale, assiégeaka na commune ezalaka te. Mayele wana tutimbele yango eza pona bakotisa bana kazi, bakotisa ba camarade, bato bino bo voter te, oyo bo yoki te, oyo bo yoki vision na bango pona ba communauté, vision na bango pona ba provincialité, pona ba nationalité. Alors bato wana nyonso ya ba mitu mibale misato ya likelemba carton rouge. Topesa bango carton rouge. Ba mérité te parce que bazako tromper population. Ba vanda na bandako lokola bazana tente ya ko consacrer na assemblée nationale ou temps ya ko consacrer na assemblée provinciale ou communale, ba vanda na bandako, bo vandisa bango na bandako, bo pesa bango ba voix na bino te parce que mbwa alandaka kaka nzela moko. Yango wana mona ngai na population nyonso ya bandalungwa pe ya Kinshasa mobimba pe ya Congo. Pona kosukisa mona ngai na sengi bino le 20 bandal ndenge tolobi c'est Mpundu hashtag 61, bandal c'est Fachi hashtag 20. Merci mingi pona bino nyonso. Toza kozila ba voix na bino le 20, votez massivement hashtag 61 hashtag 20. Merci mingi. Kaka na masolo etali députation nationale bakekuna na Tchango numéro 956 Isabongo Madame Jessica Boussa. Bo pese confiance bana ya Tchango. Bana nyonso ya circonscription ya Tchangu botalatala lisusu pembeni te botia miso na bino kaka na moto moko pona changement ya Tchangu ezali nde bongo Jessica Boussa Nyamboyo mwasi ya mayele mama ya bamama social mwasi ya makasi oyo azali candidate na bino numéro na ye ezali bongo 956 ye azali soso ya mboka potango nyonso azalaka pembeni na bino yeyo moto ya kopesa confiance azalaka na bino azana bino pe akozalaka na bino Jessica Boussa Nyamboyo candidate numéro 956 pona Tchangu ye wana ya bino pona rendez-vous ya mercredi le 20 décembre 2023 bo pesa confiance na ye azala molobeli na bino pe bokozala desite talatina asangisaki bana nyonso tu ya Tchangu pona kotalisa bango ndenge azali candidate na députation nationale na compte ya Tchangu. Na makoki muke onde mapesa biso to sala formation muke to sunga bana bakaye pour la rentrée scolaire pe to continuer ko sala yango. Slogan na biso campagne to lobaki ya biso na bino e banda na maponamité e konsuka pe na maponamité. Ngonga ekoki ye bana nyonso tu ya Tchangu bozwa destin na bino na maboko to boyi bo regretter après vote pamba te vote ya mokolo moko ekopesa moto mandat ya 5 ans alors bo voter utile pona développement ya Tchangu oyo eza na ba difficulté ya ndenge na ndenge tango yango yo tinda na assemblée nationale moto oyo ayebi bino malamu pe ba difficulté na bino moto yango ezali nde mama ya ba mama social mwasi ya makasi mwasi ya mayele Jessica Boussa Nyamboyo véritable soso ya mboka bana Tchangu mercredi le 20 décembre numéro ezaka kamoko numéro 956 pona Tchangu ezali bongo mama Jessica Boussa Nyamboyo yende choix utile pona bana nyonso tu ya Tchangu. Candidat numéro 241 na Lukunga Paul Kainga ye asangisaki base na ye ya malwe kanangaliema reportage.
Weekend eleki quartier Kimbwala e yindaki na ndenge ya kosakana te na descente ya candidat na députation nationale mwana mboka Paul Kainga Nkweni oyo azali bongo candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Lukunga numéro na ye 241 botala bino moko ndenge bana Kimbwala bayambaki ye bazali kosepela balobi candidat na bango Mainga Nkweni Paul azali bongo na ba ide moko ya kitoko bango nyonso basepeli kopesa ye confiance bosimba ke Mainga Nkweni Paul azali bongo cadre na parti Umbiste unifié oyo ezali kokambama na secrétaire général Willy Makiashi pe secrétaire général adjoint Didier Mazenga Mukanzu tangu azwaki maloba liboso ya population boyo kaindenge alobaki nyonso na okende nazoloba boye eza mokonzi moko alobaka boye aza Georges kombo na ye Georges Orel alobaki ke bulletin oya vote na yo wana tango ozotsango na urne ezali lokola prière ozosala po lobby ya Congo ezala malamu c'est-à-dire soki prière na yo osali yango mabe Congo ya lobby ekozala ndenge nini soki osali yango malamu ekozala ndenge nini bana nyonso ya Lukunga balobi candidat na bango ezali kaka Mainga Nkweni Paul oyo azali bongo na numéro 241 Kimbwala eyindaki Kimbwala endimaki balobi mercredi le 20 décembre bango nyonso sima na ye pona kovote numéro 241 Mainga Nkweni Paul. Victor Bosoku, candidat numéro 1184 pour na Tchangu P 484 pour na provincial ya Kimbatse qui est à clôturer qui campagne électorale na ye pour na Tchangu. Reportage. Liboso ya etuluku ya bato oyo bautaki na bakomine nyonso ya district ya Tchangu nde numéro 1184 code ya Tchangu ndenge bazali kobenga ye pe 484 na provincial ya Kimbantseke les leaders de jeunes bakisela ye la machine d'attraction et de mobilisation Victor Bosoku et Kaka abetimbela na bana nyonso ya Tchangu sans exception ya kovote massivement numéro 20 na présidentielle pour na kopesa makoki na Félix Tshisekedi ya kokoba lisusu na kolatisa nzoto vision politique na ye oyo esi ebandaki pe lelo boye bilembo na yango ezali komonana na miso ya bakongolais nyonso pe bavote lisusu ye moko leader ya bajene pe machine d'attraction et de mobilisation numéro 1184 na Tchangu code à Tchangu pe 484 na Kimbantseke. Sebeli mingi mpona mwana nga Boseku bana mobali nanga kufa na sufraka na lukaka fo ekotekela na zwaka te me lelo oyo nzambe akoti na motema ya papa Boseku asalisi ngai pesi chance abima lisusu mpe tokovote mingi abima antuka na sepeli na landaka ye bisika nyonso mpo nayebi soki oza na pasi soki oza na pasi akosunga yo yango nalandaka ye bisika nyonso naza sonzo mpo na ye abima. Leader ya bajene numéro 1184 na Tchangu pe 484 na Kimbantseke aza président ya fondation monene tobengi Victor Bosoku oyo esi apesa esengo pe lisungi na ebele ya bato oyo bazalaki présent na meeting ya clôture ya campagne électorale na ye oyo esalami kitoko. Victor Bosoku aza kotalela se bino po ayebi te bino na ye boza se moto moko. Victor Bosoku. Combien? Victor Bosoku. National. Mwana mboka Lebe Mupia, candidat numéro 607 na circonscription électorale ya Funa a inauguraki pont na quartier Kimbangu.
Honorable Florent Lebe Mupia, Miria Lamentation Yabana Funa, a inauguré qui mokolo ya samedi 16 décembre 2023, passerelle moko oyo etongami na rivière Kalamu, ezali ko kabola ba quartier Yolo na Kimbangu, soki tozana Yolo Sud kuna, tozana avenue Baboro, pe na ngambu ya Kimbangu, tozana avenue ya Ngambi. Population ya Funa ba sepela ki makasi, komona candidat numéro 607 pour la circonscription électorale ya Funa, pe candidat numéro 117 pour la commune ya Kalamu kosala geste oyo. Bon, topesi merci mingi. Nzamba bombola ye. Honorable Florent Lebe Mupia azali kokoba kosala toujours action. Azwa ki maloba pona kotalisa ke asali yango kaka pona campagne électorale te ezali kutu wana te amesana kosala ba passerelle tango nyonso pona kosunga population ba traverser ngambu na rivière Kalamu. Population nyonso ya Funa bayebi autant de passerelles oyo honorable Florent Lebe Mupia asali. Alobi oyo asali ezali bongo pona ko renforcer bondeko pe solidarité entre bandeko ya Yolo pe bandeko ya Kimbangu na nyonso bazali kaka bana ya commune ya Kalamu. Oyo la salango en signe d'amour, d'unité entre biso bakinois en regard de l'élection zali koya. Lingelo bake chrétien nyonso ana sali po ba chrétien so bana olekawa. Que ce soit les kimbangistes, les catholiques, les protestants, les groupes de prière, pour olekawa na ngoni mutute ezali pona biso banso. Lingelo bake pour l'élection pe to pona te. To pona muto ya église songolo te. Na voter muto ya église bote. Bon voter ngai bino banso. Quelle que soit ton église, na acte on a posé, pe na posera toujours. Na semba chrétien nyonso bo soutenir ngai. Na zali mboka ba chrétien na bino. Donc voilà un signe d'amour, signe d'unité. Attends bozo le kawa pour muto moko. Bana nyonso ya Funa, numéro semoko numéro 607 pour na Funa, pe numéro 117 pour la députation provinciale na commune ya Kalamu le 20 décembre. Bo pesa honorable Florent Lebe Mupia confiance ndenge bo mesana akosala pe ndenge kaka asalaka. Mwana mboka Eric Mwamba aza candidat numéro 950 à Solola Kinabas na ya Changu. Église Vie Nouvelle ya communauté ya Kimpanteke ezalaki na esengo ya koyamba mwana na bango oyo Eric Mwamba numéro 950 na Changu ayaki kotala bango prière ya kafu isalemaki epai ya pasteur pona numéro 950 Nzambe asunga po nyonso eleka na bongo kitoko. Pas de repos pour la numéro 950 ya Changu Eric Mwamba akitaki lisusu na église La Réconciliation ya Masina o ekumba makabongo epa pasteur Jean-Noël et po wapi ba présentaki na bandimi numéro 950 Eric Mwamba oyo aza candidat idéal pour na bana nyonso ya Changu. Je veux m'investir. D'abord dans mon livre, on a. Alors, je suis déjà dans mon livre. Vous allez déclarer député national. Esengo pona bandimi nyonso ya église oyo numéro 950 na Changu bo voteye soki bolingi changement pe rénovation ekota bongo na Changu. Candidat numéro 113 pour Nabana Kasavubu, Mimi Mouita asengi popesa confiance. Yeyo aye véritable mwana ya commune ya Kasavubu aye ko défendre mabele na ye candidat numéro 113 Moïta enquête Mimi pour la députation provinciale tango esi ekoki bana Kasavubu botelema pour la commune na bino ekende liboso Moïta enquête Mimi candidat numéro 113 ayebi kave malamu pe azali mwana ya Kasavubu ya tongo mokote abungi yango le 20 décembre 2023 bana ya Kasavubu botinda ye azali molobeli na bino pona kolobela bino na assemblée provinciale pour
ndenge Kasavubu et comment la dame de fer Mwasi Yamayele, le symbole du pouvoir Moïta enquête à Mimi à Koki Kokanga monokote. Kasavubu eza base nangai ndenge na lobby na milito nazo solo la boye tata moboti nangai avandi na yala numéro 20 d'ailleurs lobby nazalaki kuna. Donc na koli na Kasavubu naza mwana ya Kasavubu na mwana KV. Tangu na yeko mona Kasavubu et baby. Seule façon na ngai ya komema mungongo na ngai changement na ngai na ba sans voix o bazoko se plaindre na Kasavubu bazala mutakolobela bango pas comme il faut pour faut te reconnaître que ba député Kasavubu existera toujours depuis na botama bazalaka toujours mais tellement ba komi bato akala bazo sala makambo akala ngai na yeko sala makambo ya sika ngai mukonzi ya sika Maman Mimi Mouita Kieta Mukonzi Sika. Kasavubu numéro 113 mérite mieux. Le symbole du courage. Le symbole du courage. Le 20 décembre 2023, Bana Yakave conscience et sala moto pe mwana na bino yeyo oyo azana maîtrise makasi ya commune ya Kasavubu Moïta enquête Mimi numéro 4 moko bokangango malamu 103. Mwana mboka Esambo Irène aza candidat idéal numéro 784 pour na Lukunga. Bana Lukunga, bon rendez-vous il y a le 20 décembre 2023 numéro Ezaka Kamoko et Zali Bongo numéro 784 bonne députation nationale Ezabongo Mama Irène Esambo Diata Mama Yaba Ebosono Nyonso ya République démocratique du Congo Mama Oyo Abunda bona kopesa ba Ebosono valeur Mama Irène Esambo asengi na bino bo voter utile ko voter utile ezalinde kopesa ye confiance pour la présidentielle Mama Irène Esambo Mama dynamique alobi candidat Ezaka Kamoko numéro 20 Fachi Beton et sengeli kopesa ye confiance surtout pour na ba ebosono nyonso ya RDC oyo bazali kokumisa ba effort ya inclusion sociale oyo chef de l'État azali kosala pour na ba personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables bana Lukunga bola la pongite bon rendez-vous il y a le 20 décembre bozwa destin na bino na maboko pambate boko samaki pe mingi na bayaka na ba promesse ya lokuta si mabaki mibino botala mwasi ya bwanya mwasi ya mayele pe ya mpiko Mama Irène Esambo candidate numéro 784 yende azali choix utile pour na bino banso pour na bana nyonso ya Lukunga bazwa valeur na yango et kozala décidé le 20 décembre 2023 na kopesaka confiance na mwasi ya mayele Mama Irène Esambo candidate numéro 784 yende alobi mbala oyo bana Lukunga bopesa ye charge ya kolobela bino na parlement nde bokomona différence ya mai na mafuta soutien na biso et pas ya mutu oya mona biso ke toza iti eza bongo te mutu yango aza nani eske boyebi ye kombo na ye nani biso na papa Fachi eza ya libela na libela parce que biso tolingi akoka kokokisa makanisi na ye nyonso mbula ebeta te pasi ezala te biso nyonso le 20 tokokende wapi tokokende kovote mpe tokovote numéro 20 mutu akosa biso te Mama Irène mama ya bana e biso tokovote seyo mama e. Maître Doli Mwanza candidat numéro 621 pour la circonscription électorale ya Funa. Candidat à la députation nationale de Funa, voté numéro 621, Maître Doli Mwanza, Molobeli Ababola. Allez, nous sommes venus, Bana Funa Joyelelo, Bana Funa
na biso akabolaka na biso Doli Mwanza toke bana afuna togo bana ya lukunga ya bino candidat Charles Yeye aza numéro 76. Ya Sainte Rita na commune ya Mongafula et refulaki bato dimanche 6 août 2023 na occasion ya finale ya tournoi ya football Kin Bomoko oyo ndeko Charlie Luyeye espoir ya lukunga pe Mongafula a organisaki nyonso kaka na ba initiative oyo Charlie Luyeye cadre ya NDK azalaka na yango po na ko encadrer bilenge 20 équipes au total ba komisamaki depuis bandeli ya tournoi, c'est-à-dire ba quartier nyonso ya commune ya Mongafula bazalaki présent bongo dimanche ndenge kaka balobaka sombele suka ya bisanga ezalaki nde mama na finale entre quartier d'Imes na cité Pumbu nyonso esalemaki na présence na ye moko ndeko Charlie Luyeye Mabulu pe ba invité ya ndenge na ndenge na kati na bango tomonaki pe présence ya secrétaire général adjoint NDK Mbutazola oyo ayaki ko représenter autorité morale na bango honorable Papi Mantezolo ambiance ezalaki total pe temps réglementaire match et soukaki na 0 but partout entre quartier d'Imes na quartier cité Pumbu oyo esengelaki ko kende na séance ya batir obi oyo ezalaki vraiment moulayi kasi na suka quartier d'Imes nde a remporté ki finale ya tournoi oyo ndenge bozali komona nde na suka ndeko Charlie Luyeye aremetaki badon ya ndenge na ndenge lokola ba jeu ya ba mayo ba enveloppe pe ba coupe na ba finaliste pour na ko encourager bango parce que ndenge balobaka jeunesse ezali avenir ya lobby soki to négliger jeunesse donc lobby ya mboka ezala malamu te toujours na sens ya koluka ko encadrer jeunesse nde tozalaka na habitude na chaque grande vacances to organisaka ba tournoi pour ko occuper ba jeunes ole batikala na kati ya ba quartier boyebe comme obenda ba makambo mususu ezanga tina ba mobulu ainsi de suite to comment préférer to occupera bango pour que bazala quand même na temps ya ko sala makambo mususu Bosimba ke encadra munene ya bilenge Charlie Luyeye azali pe candidat na députation nationale na Lukunga pe na provinciale na Mongafula oyo bana nyonso ya Lukunga bazo sepela na vraiment makasi Olivier, Olivia, Olive, Olivette, Oliver, bango nyonso bana Eric Masamba, Mazola, na mama na bango basalela ki nzembo. Aza numéro 1086 pona chang. Nazaya yo Yesu. Opona ngai pona tatola bilembo ya bolingo bwayo kati na bato. Otianga elembo ya bokonzi bwayo mpe otangela ngai nkembo na yo mpote mitema ya bato misopana na masanjoli liboso na yo nkolo. Nazaya Yesu ya tondinga motema mpe alatinga molimo mpote nazala mosali kati na ye mpe esaleli na maboko na ye. Atondinga motema alatinga molimo nzoto mpe mayele nazaya Yesu alatisi ngai elamba esika bomoi ya basantu mpe motole ya nkembo na moto nazaya Yesu akomisi ngai moninga ya motema na ye ngolu ezanga suka nazaya Yesu apesinga nyonso oyo ezali ya ye mpo ete ngai nabika bomoi ya Nzambe abakoli ngai mafuta ekongengisa molimo mwanga mpote nguya ya Nzambe etambwisanga akomisi kombo na ngai na buku ya bomoi na ye mpo nazala seko ya Yesu nazaya Yesu na botama na molimo mosantu na nzoto te nazaya Yesu bomoi nange koma nango libonza ya Nzambe tata. Candidat numéro
numéro 396 pour la députation nationale, il y a Moamba, Kiziamina Kibila, Jean Scar. Bana Moamba, Popo Tenani. Naniko. Batata, bamama, bilenge ya Moamba. Ezali wabino évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar. Nasengi na biso banso. To voter évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar numéro 361. Le lobby ce que nous sala bolamu sala liboso pona ndeko bozane kat na Yesu Kristo. To voter évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar numéro 361. Nani na ke Kristo Kiziamina. Soto tangi na proverbe chapitre 29 verset 2 Bible lobby esengeli bayenge ben bazala ebele pote batwaza na esengi. Mais so bata kanza baza ebele libota eza na kati na kolela. La journal, il y a peu pour la peuple. Au revoir. Aïe, etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena e désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi e bangwaka e boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala